internaute na bino balandi ya Congo Millennium na yebi ke bozali ebele scotché branché nde bo meseni ko landa biso na émission l'invité. Lelo penza Tatiana Osango na mingi pona to sola na bino par rapport ya maemaza koleka na monde ya culture. C'est vrai aussi ezape makambo pezo toucher penza po etali pe biso mingi po tozali baimboka ezali affaire ya mwana ya Koffi Olomide Diddy Stone oyo ba publier ye na ba réseaux sociaux nyonso nu ba misusu kutu na ba téléphone na bango bazali na ba image na ye oyo ya pornographique que azosala ba vidéo wana ba yike ba juger na bandenge oyo bakoki ko juger. Alors affaire yango eza na olika moko boye ezali lokuta po d'abord il faut to retenir que eza nango Diddy Stone ti ezali problème moko entre ba parents Koffi Olomide le roi pe mingi pende balobaka que azara na mo ba conflit mingi na baninga na ye. Alors conflit wana sko ekomi ko kita pe na ba génération na ye ne na Bible balobaka que manga o papa allié ngai nango mwana komi koyokango. Donc eza conflit mo ya ba parents parce que Koffi pasali vidéo moko Koffi Olomide asai le roi neti droit de réponse ya maignon soane lekani pona mambo mwana na ye Diddy Stone. Eza nini? Eza que mutu moko azara proche ya Koffi Olomide me ba bebana topé ba bebani alors a piraté compte ya Diddy Stone. Leur a piraté compte à Diddy Stone a koti na kati ya zuba photo. Omonia na ba système mo basala rozu na kati ya ba machine okati mutu ozu mutu a mutu mususu tie. Eza nango jeune fille moko boya sala na ye ba film na ye ya porno. Alors moninga o azali na conflit na Koffi Olomide akoti siko mwana kati o mwana o azali na ye innocente. Wende Jordan da bakisi neti ba tuso basala ba photoshop bakati yango. Alors nako pirate o ndeko wana tope master ya Koffi Olomide a pirataki bake siko ba vérifier na IP ya appareil nde bake ko détecter mutu oyo asalaki ba makamwana nyonso que elekana ndenge otozotala yango na ba téléphone na biso ke Diddy Stone asali film pornographique baike ba oluka bae ba IP ezani ni IP ezara na ba téléphone na anglais ba benga ngo IP na kati ba téléphone nyonso ezalaka na yango au monde type ba kozwa pene na Congo Millennium mutu mo ya pirater compte na biso. Alors toroye ba ke mutu o asali likambu wana a partir ya IP wana à partir ya IP wana nde toroye ba ke mutu asali likambu o ya donc ya onde muteke okanga ke kingani mutu asali. Alors il faut to retenir que Koffi Olomide pe alobi mwana na ye déjà a porté plainte na mutu oyo asali eloko ya ndenge wana po il faut boye ba ke mutu asali likambo ndenge wana neti ngai boye na Congo Millennium na yebi biso atoyebi mutu asali yango mais mo le roi to ramso pe en ba polémique wana to kota biso ba polémique wana te mais c'est nga to ba pona mikolo oyo ekoya ndeka to barake vitesse Android ndemboka na biso ekoma na ba maso et surtout pe presse ndenge ekoma donc boye bana bino mutu nini oyo asalima solo wana oyo a pirater oyo tope oyo asali que a pirater compte ya mwana ya Koffi Olomide Diddy Stone pour que a publier. Alors to lo babwe en tant que parent tango yo sa bon na mwana mninga il faut pozonga pe omitala que eza malamu te parce que soki pezaki na tour na yo basali mwana ndenge esala ndenge nini mo pe boye to mizongisa marape to mitiaka pe na place ya ba parents. Koffi Olomide aza tellement touché na otala mwana na ye o alingaka mingi mwana na ye parce que le comment monite wera kuto exosa tangi boye oui ye pe azotangisa pe mwana na ye pe na ndenge na ye pe mais esa rapasi omona siko mwana na yo baolakisa sexe na ye nde wanzoka pe sexe yango pe eza pe ya mwana yango te mitala te omitie siko na place pe ya Koffi Olomide soki ezalaki mwana yango ongo osepelake basala pe mwana yango ndenge wana soki osepela nango te pourquoi okosala mwana ya moninga oyo olingi basala na mwana na yo te
côté mususu so pe to kei pe to ko s'adresser na star na biso to lingaka mingi Koffi Olomide au moment ba conflit wana pe siko pe zara kitoko mingi te ba conflit à tout moment eza ba biloko mo boy o esara penza elengité tala lelo parce qu'il y a aussi de parents au pe ba regrettera pe ba obi que Koffi Olomide expose nzoto ya bana basi lelo soko tali bana basi na ba film topé pardon na ba clip o ya Koffi Olomide au moins ke ba basi ba binara to ba mitakala ti par exemple msuku na ba période mon censure a kata danseuse na moko boya parce que binise mutakala ba ikepe balela parce que ba image moko boye zara publié au MG30 avant na podium boye MG30 azobina nu balaki so monta obina mutakala festival mo bakendaka na mamu national na mboka moko boye so na Gabon si naza en mémoire ya bien faisait un festival mo bakendaka na Gabon arrivé kuno monité abina mutakala sexe ya MG30 mais ba rumeur et bimara que non Koffi Olomide mutasalaka bambwana nyonso so peut être zonga peut kepe côté père ya gbepa to loba pe que tout se paye ici bas moi que babilo muso Koffi Olomide beta ki mutu so na Abidjan ba danseuse combien ba lela en combat Koffi Olomide o chobo beta e changi ba benga ngo so coup de pied moi si ba to ebele au monde siko ndenge sala tango toucher siko yo moko c'est vrai que ça nango lokuta. Mais tant que pe bana ba pe abeta ba parents pe balela donc tous les deux côtés bon il faut ko bongisa pe ko bongisa côté ndeko oyo publier ba vidéo que di distance vraiment un scène nyonso sa ndengwana au monique eza eloko moko boy oyo esali Koffi Olomide passe parce que ça a passé mutura Koffi Olomide bat nyonso ba ebie Quadracoraman, allez la rater, l'intouchable, l'imbattable, Quadracoraman. To benga ba kombonyo so ndimane o vie gege ba période mo o songa mbeli ba beta li Koffi te mais songa mbeli je pense que ba beti o li Koffi. C'est vrai que li kambo eza na lokuta mais li Koffi o pene zui. Mais ndeko na biso o sali bongo il faut otika yango po na minto kutu na otika na otika te na minito déjà oyeba ke Koffi Olomide pe alobi que mwana na ye akoporter au plainte boro samba po basi bayebi que eza yo na Koffi Olomide conseil grand frère aux artistes na biso tolingaka mingi ya République démocratique du Congo bongisa côté ya ba conflit na baninga ba conflit efutaka nango te tala lelo conflit foutu ba conflit à tout moment musicien nyanga aswana Koffi Olomide te musicien ni nyanga lela na komba Koffi Olomide te ba danseuse ni balela na komba Koffi Olomide te une chose est vraie il faut na biso to bongisa papa lango sel kamani on a ba onyonso asko Congo Millennium to pesi conseil na ba obwana ba projet sa ba na baninga mamba boy bino bato bo ozwaka ba journaliste bo exposera ba on a ba réseaux sociaux ana zongeli bino bo bongisa bo tika bisala sa bino pe ba journaliste bo lingi ko exposer banzoto amina mibali ya bato bo tika donc conseil to pe leçon à tirer ko sa na moninga likambu oyo ya mabe oyo ko seplate basa na yo te donc eloko oyo lingi basa na yo sala yango pe na moninga eza pasi mais tala lelo Koffi Olomide leli songa mbeli babeta yango li Koffi te mais leli c'est pour dire que eleli sa na mutu nyonso et ana mambo yaka alors eloko moko kaka to senga na bayi République démocratique du Congo esengi na soto za na bomoko toyokana tozala ensemble c'est vrai ko soit na ezalaka nango ko bunda ko ina na ezalaka nango polole ya pasi ezalaka nango c'est vrai moto osala effort tozala taba santu mais pasi car eza komona likamba boye comme Didison mais eza sujet moko à suivre dossier à suivre parce que torozonga esu na Congo Millennium tombo bando sambisana
Torolanda na kuna so pe boss so reki di benza Rolanda no so bo sama na mikili ya poto ba Holandela biso bino kuna po ba image wanto diffuser ngo awa na Congo Millennium. Merci na balandi nyonso, mais sinon soki place mo tolobi et tout ici bino libaku bolimbisa biso penza po tozaki na biso na imer mo sa bino mabete Koffi Olomide leçon à tirer bongisa amba conflit na baninga ndeko po sali ndengwana Didiston asali eloro moko te botika mwana batu tranquille parce que moni peut bo traumatiser mwana wana et comme aloko aneti esala mo mutu pasi comme avandi boko banga po buta appel kambabe mwana bat boyo ratisser chance à libal asa binoni. Heureusement c'est une belle fille au bala na ye a moi c'est kito au bala na ye et puis botika e quoi so papa na ye lingaka ye mingi eza papa na ye ndeko mobile osali ndenge wana kosala lisu bongo te bao mpe boa mpe na baprojet mpe osala bamama ndenge wana bosala mpe lisu bongo te boboto bondeko ekoba korenie na bamabota na bino bayo mpenza bolingaka biso boyeba mpe ke biso mpe tolingaka bino et surtout un grand merci na papa Riki Dibendi boss ya Congo Millennium bao biso toyoba Congo Millennium batatiana toovimba boye c'est grâce à toi boss Riki Dibendi, merci beaucoup. Également à maman Jolie Dibendi, la pomme verte. Et aussi de Gaulle Mavinga le roi. Motema la reine Agnès son en tête la qui est ma fumbe. Eric Lussandu le noble Maboro Bank, né pour plaire. Yobotama pona au salisa. Et merci à champion à ma gauche Libanga du siècle. Babiso tonto bamamba wenge. Yonde Masolo. Os Osango le patron. Cécile Osango vraiment bon séjour na on a Lausanne. Merci na ba nyonso bo mécène ko landa biso bo continuer au landa biso. Hein message mora bien pour na bino ba bolingara bo se faire belle. Ba bi salon de coiffure mixte cité des Oliviers donc rue Sylvain Guillaume numéro 57 ville La Louvière donc na Belgique chez l'évangéliste Guigui Kabouya Bobi Moto na Nzambe. Bon ba kendara chez nous. Hein, la coiffure c'est là. Babiso ont besoin de se faire belle, de se faire beau, de se faire beau gabelle, au bas Europe, aux amours qui torent en année en Jambé. Donc évangéliste Guigui Kabouya Zawana ma solo vraiment il y a coiffure cité des Oliviers, Babi Pera Ming Ming na Sylvain Guillaume 57, Banagnon soit bandal, Babi bandal, c'est bon moko, mais vrai, Ming Babi bandal pe fo bolingo vraiment et régner, n'est-ce pas? Wana vraiment Hippolyte Kimbala ngande mtazo yebisa bino il faut bon le 9 juin Bobine à Paris 62e anniversaire ya commune ya Bandalungwa toza de cœur na bino tatiana osango na ozala invité nzamba sunga so na ya parce que na pe na ba masolo mon fona sa na Lubumbashi kala mingi te ah joyeux anniversaire à Patrick Mondobe et joyeux anniversaire également à Sandra Nyanks la carte qui gagne joyeux anniversaire à toi. Hein, motema ya papa Palou, toza de cœur nayo, binonyon so papa Gelou, hein, c'est ça, binonyon so bayo vraiment maman na Keren. Joyeux anniversaire na bayo so pe bo se pam kwa na mbota malelo to pesi bidon ba joyeux anniversaire également bientôt hein, mon fils Emmanuel Bonheur. Mbota mailam na bayo so bolinganga bo continuer ko linganga donc Soki Nzambe Azongité, retrouvez-nous prochainement na numéro Moussou, toujours na même émission l'invité Bobo Tobondeko Eko Ba Korédien na Mabota Mabino. Allez, au revoir.